Capage TV. Capage TV. Au monde na hymne national ya tout bolandanga malamu peuple congolais ba konzamboka ba yokanga malamu. Le nom de Jésus faut la citer plusieurs fois na hymne national oyo. Hymne national oyo ko sala maloko ba hymne national kana mokimo bimbate. Hymne national ezala lolé ekozala donc sous forme d'adoration. Cette hymne nationale. Le nom de Jésus, il faut la citer plusieurs fois dans l'hymne national. Et dans le hymne national, il faut implorer la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu. Dans le hymne national. Pourquoi je dis que nous bisanga bongo? Nous avons bisanga na kata mboka oyo. Bo tomboli na no humain. Bo pese jour. Oyo tous les confessions religieuses, je crois que ngaza ki mbangi c'était. Mais sur les férias qui mbango ezali. Est-ce que même on appelle avant Nanda? Oui. Tout le monde a respecté feria qui mbango za humain, aza lokola ngaza nzambité. Ba pesi mo la ferie. Mais nzambo zo bisanga bon place nanga na mboka nezat. Soki moto aza moto nga na sali. Mais bo vénérer bo pesi honneur. Bo zwinga bo tinga place ya Jésus na mboka na biso. Jésus, il faut la traiter au-dessus ya kimbango na mboka na biso. Na sommet à l'état. Il faut Jésus dans la placer numéro 1. Dans l'hymne national, il faut la forme à adoration. Il faut toutes les confessions religieuses, aux la bouddhiste, parce que comment ils sont laïcs. Aux la nani, soyez mouta franc-maçon. Dans l'hymne national, au yembara hymne wana. À tout boire à Yesu, on citer le nom de Jésus. Ça dit c'est alors maintenant la gloire de Dieu. Nakata hymne wana national wana, parce que tout le monde a là. Et vous a formé à vénérer, puis à rendre les hommages vers le Seigneur Jésus. C'est alors la gloire de Dieu et qu'on a katamboka na biso. Capage TV. Et ça m'a dit l'embo belé. Et Seigneur na mboka na biso l'a changé pour nous attirer la gloire de Dieu na mboka na biso. Au moins le rôle la drapeau mboko ndenge constitution l'a changé. Mo konzamboka la ndanga malamu. Na molimo nanga nazo mona drapeau ya terre sainte. Drapeau ya terre sainte ndenge ni. Nazo mona image ya drapeau. Mais na bombi couleur nango. Ba prophète, ya ba makioniste, ya ba rétro commission, ba ke ndoko expliquer ce que ba ozwango pour ozwango, mais boye ba te pour couleur nango so respecter ngote. Et là au moins peut passer ça. Image dans mon drapeau, mais na motema ya drapeau. Dans mon colombe. Drapeau ya mboka na biso. O Congo zo mérité, il faut ça nango. Pour na makambo belé bouger d'une manière spirituelle parce que c'est le spirituel n'influencera le physique. Nous avons une colombe, image à colombe. Nous avons une feuille d'olive. Or, colombe, une feuille d'olive, c'est un message mobimba. Ils ont fait un délige. Parce que nous avons colombe, nous avons tikaye, colombe, nous avons une feuille de figue. Et nous avons une côté accueilli, délige, ils ont sauté. Capage TV. Ils ont un pacte belé, salama pour Namboka. Congo, ils ont un katia karma. Ils ont un makambo belé, photo revoir. Est-ce que vous voyez que même le drapeau, prophétiquement parlant, il faut la changer? Parce que le Congo a la terre sainte. Le Congo, bateau va diriger Congo, tellement bateau diriger on dit de manière physique. Moi, le Congo a évolué. Le Congo a une poste à magité. Congo a une poste, il y a un gérant dans la bouddhiste, à la formation. Congo a besoin de moto, soit chrétien, il faut être vrai chrétien. Sans mélange, à dirigé par l'ombre du Saint-Esprit. Nous devons réussir à l'esprit. Parce qu'actuellement, Congo a vent et belé à la spiritualité. Ils ont bétaillé. Bandeko ya Kinshasa pe ya ndinga ya lelo ya sika botu nanga nini société ya botongi bandako na kombo ya Thierry Bouda Construction TBC en cycle ezali organisé ba service ebélé en matière de construction lokola maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage, pe misala ya ndenge na ndenge ezali na kati bozoluka biso wapi boluka biso musika te bozali na numéro 35 avenue Victoire commune ya Kalamu quartier Matongede référence au Bibi Play ba numéro na biso ezali 0032 46 62 49 007 081 19 46 088 benga biso pena numéro mususu
083 81 15 088. Kola lisami soute bandeko ya Kinshasa soki oza na bandako na yo keba okoya kotika bana baorphelin sans héritage yaka kotongisa bandako na bino na société Thierry Bouda Construction TBC na prix malamu boya mobondo ekeyo. Capage Télévision, merci d'avoir venu sur Landabiso partout dans le monde. Tolinga bino mingi, nzambe ya pambola bino place bozali, ya motu ezali souffle de vie. Ya motu ezali tozali na bomoi, toza okumisela nzambe ebele mingi balala ki balamuki te, tozomona bakine bazali kokufa et surtout ba jeune na jeune âge. Na yo ki souci makasi na moni jeune mort na lemba akufi komona mama na ye azolela na moni susu jeune ba bomaka na ngirngir na école wana. Banika ba ju diplôme d'état, maman azali kolela mwana na ye en tout cas ba jeune. Ti libanda ya mboka, to moni su jeune moko ya 18 ans kende ko sakana, soki ba randonnée, soki nini na ba ninga na ya mindele, porté disparu ba ko retrouver sous ça ya kokufa. Tozo comprendre te. Est-ce la tanga kalape za kaka boy. Mais ba tatanga kalaba bi bango mingi ba kunaka ba koko. Ba kunaka bana te. Toza pena musai na nzambe to kotungola pe ba question, eza ma question est biso, ma réponse est pas inabino. Et bienvenue dans Capage Télévision, hein, Thomas. Merci. Ok, mais biso moi kala, tout ça, lipe moi bah contre-temps, mais quand même tous yeux les sous. Bino vous avez piraté, vous avez vraiment. Pasteur John, à saluer par passant. Vraiment. Zamba pambola yo pour la disponibilité. Merci. Pesa na mbota va to bana. Merci, na saluer ba ndeko nyonso balanda biso, ba ndeko ya Capage Télévision. Ba abonné na biso, nzamba pambola bino mingi. Na pambola pe ba nyonso ba soutenir na biso, ba na église on a visionnaire miracle de l'Éternel, o ezana masina na pese bino mbote na kombo na Yesu. Yo ozaki nzondo ya équipe na biso te, mo mikona kana bavarise. To sambelana. Merci Seigneur. Na lingi maman mo azana problème ya maladie ya miswa simba bisika zobela. Mutu mo azana problème ya mio masimba libumu na ye. Koto nyonso zoka douleur simba yango parce que nazo déclarer le voilà prophète Nzambe. Ba bazana ba problème simba mitema na bango. Nzambe ya lola nazo décréter pe nazo déclarer guérison miracle. Mutu mo azola na biso aza aveugle ayamba nguya na Nzambe amona na kombo na Yesu. Amen. Azana première myome et limoi. Azana première maladie à sida et disparaître. Maman moko bana ba bisi mona sorcellerie car nenga tcheko ndima na Capage TV nguya na Nzambe localiser bana bazala délivrer na sambeli na motema na ngamo bimba pona bato bazoluka mbongo Nzambe pesa bango bazoluka misala bazwa misala bato nyonso bazana ba problème ba complication na nzela ba mariage Nzambe nga a rétablir la paix na ba mariage a restaurer ba vie bato belé dans le nom puissant de Jésus na sambeli pona mokonza mboka na sambeli pona maman Denise na sambeli pour la famille présidentielle pour le gouvernement na biso kake alole koya na ngambo ba Rwandais et koya na ngambo ya nanga confusion totale dans le nom puissant de Jésus-Christ Nzambe boma nanga boma équipe na mobimba na boakeli bango moto fire 3 fois fire au nom de Jésus amen. Maman Capage faut tumba bango bango zolia bato faut tumba bango ko tumba nanga faut tumba nanga est-ce que vous savez que milbuna ba y ba minéré et ça droit là j'ai coquille déjà y a ba droit na et c'est coca tant avant de connaître coca déjà avant libérer les pères et c'est coca il y a pas botre sur carré minier mon côté est-ce que kuna la ngo belé c'est ta vendre les amos ah ba peke bon na tika na ngapeli tango ozomona donc on est ba nanga na baza déjà bato baza maudit aza déjà pervers aza na protection ya mbongo de poza de na mbongo za muta béton 3 na 3 bon nga naza pena muta béton te nga za prophète nga za prophète de la nation naza au milieu des villages mais au milieu des villages ils ont la vérité OK tant au président za la vérité na le président za la vérité ko landara ba chole wana te bo landara ba mbongo wana te baza ba aventurier bazala jamais basali ya Nzambe baza bato ya satana bato basirvaka satana. Moi je sers Jésus-Christ au Azamolimo. Bible l'heure vient, était déjà venu, ou le vrai adorateur
qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Moi, je prie le Jésus spirituel. Mais bon, ça me Jésus Keko. C'est différent na bango. Babi ke mamba ko bali zate mais na ba ko na ba couvent. Ba ko na ba masse. Ba sango bazana ba influencer les belé ba sango. Mais oui, ba sango, ba influencer les belé. Ba vana ba sango. Ngana yebi ba na basi ba vana ba sango. Tata mbongo ndenga zana. Tata mbongo azem puissanté. Tout ça la clair, azem puissanté. Aza pena mobali ndenga zana. Akovanda jamais 10 ans sans moi si. Ah, ba la vérité quoi. Maman capable ba la vérité. Ambongo ndenga zana. On va dans la salle où on va bakati. Mais tu vas dans le bon moment de tout tu vois. Tout l'église wana. Tant de monde ba buzo ba on est au bimi na biso. Tu comprends ga zambala lokuta. Donc ya ça data. Ba kwa na bango. Église catholique au monde nzambe té. Au monde église catholique. Bino ndeo. Maman réveil bon mon na perdre l'ifelo. Na biselo moko. On va sambela no ekeko za interdit. La Bible mutako sambela ekeko té. Et c'est interdit. On va sambela ekeko. Yesu bacheke oh image pe ke kwango aza mondele aza na italien c'est ko tala degré wana et ke kwango il faut savoir que pe frère Yesu que Jésus Christ au pena na l'an 0 nde abotama na temps Hérode donc va sambela acteur bon va sambela na acteur a filmer wana so tala niveau ignorance parce que soit terre pe yemoko aloba ba longola ba photo na ye mais sambongo longola photo il y a acteur a filmer asala pe ba film ba X acteur wana azana cop ya cop ana ye so ana be pastorité azana ye asa ba longo la biro na ambon kama kamba politique kama ma politique bobino me rêver ye ambongo abosana be malumalo abel malumalo azaka président sénité abe malumalo tala nzamba beta yo ambongo faux cardinal nzamba compliqué vino nani senani nani o chole na moteba mbongo Kagame obozo ba manipuler bozo ko manipuler peuple congolais. Vous avez preuve? Oui, moteba ye moko lo bango ke aza soutenir la Rwanda. Kagame a pesa bango quelque chose. Naza ba figure moteba lo bango. Baza soutenir baza soutien nani ya Kagame. Ozo mona. Donc baza batu moko baza ni bango ne baza na bango baté ba hotel na biso ba rien fait. Mais na 2006 Bemba aura pouvoir. Élection 2006, nous avons pouvoir. C'était Bemba. Et bon, Maluma a publié un char de combat. A publié un Kabila 2006. Élection morte de Kabila. Mais il a publié. Maluma. À ça, pour sa peuple. Le peuple voudra Bemba. Bon, il y a ça à Kabila. Vous savez, tu vois que l'église faut un engambo, il y a peuple. Il faut soutenir les faibles. So tango bango ba soutenir ka Maluma la soutenir nani Kabila balobani donc baza batu ya lokuta baza basala nzambe te baza basala ya satana biso ba vrai serviteur yo pe ba show le wana mama kapashi au moins lito biso sala show la sala ngote est-ce que bien ngaleki show le wana na batu na spiritualité na kumba nzambe na biso ngai na tsaka nzamba te au moins mama biso sala le show la sala ngote cardinal la sala ngopo abi papa za simanaï abi ke Vatican za côté là aibi nenga za so mekiboy so ba mego simbai Vatican oloba mais ngas ko na oloba ngai so ki Yesu te ba réveil non réveil à côté na ndeni ana lekana lekana kumba nani ya Kakenza lekana kumba mais pourquoi pas politicien te boza ka ba non au moni église à son village pourquoi on lia bien kuna au moni normalement politique définition na moisa art et la manière de gouverner plutôt. Ils ont art comme ça, son abosanité. Art et la manière de gouverner. Si je ne me trompe pas, mais ils ont bongo dans la dictionnaire. C'est-à-dire, politique, ils ont un esprit à politique qui a l'élo. Mais politique, le rôle là, l'olengi à kokamba. Ils ont un mabete. Même l'église, ils ont un politique. Kokamba, par règle de l'église, politique, il y a gérer l'église, ils ont politique mobimba. Esprit to boy la politique d'esprit o et combien ba mensonge ko bomaka ba makina ba telo to so boy ngwana mais politique est outil même pas nzambe mo za grand politicien azo gérer royaume des cieux azo gérer mokilinae toujours ozomona nzambe azo gérer ba to nyozo gérer Satan azo gérer tout yemo pas créer opposition parce que Satan na za wana za rappel le côté nzambe mo ta créer nzambe mo ta créer opposition na yemo ay mam nini azo gérer ma mno sto wana alors to lo ba ke
nous sommes des politiciens, mais des vrais politiciens, au bas les incidents de l'éternel. Ils ont été dans la poste, mon robot. Je m'en vais. Bazo télé mais la rabiso, té ba pasteur, parfois ba côté na politique. Non. Ba sango na rappelé bino. Bino ne bo kata ba koko na biso maboko. Bino ba sango. Boya misa bango Yesu ekeko. Omoni Yesu ba sambela, o ba yambisa ba koko na biso. Ils ont vrai Jésus. Yesu ekeko. Aussi problème na sango journal de l'autre. Non, na yebi bango malamu to utakuna. Ngana famille catholique. Maman na ngati loza maman légionnaire. Ayebi peke na buka maman na ngana na buka kai. Na bi longo na église wana so kufi l'église wana mona nzambe te. On les fait wana. To za maman na de bana ya to yo ba sango ngabi oui. Il faut la vérité na au milieu du village. Batu wana baza batu te mama Kapash, baza ba sataniste. Jasima mona zoloba. Na l'équipe mbongo parce que mbongo azana royaume mobimizo des autres défendre. Nga pas royaume céleste. Jésus Christ me défendra. Na mobimizo sali bomba ko sala ngote. OK. Baza bana na spiritualité. Kono ka ndeko moboy azoba ozomeka na mbongo aleke. Mbongo alinga lelo ni. Mbongo azana ba million akuta ba million. Eza mbongo ako bande église nga bande église. Mozoa. Nga na bande église mama Kapash. Et papa na nga za pasteur te. Papa na nga catholique. Ya na nga za pasteur te. Nga na bande église lo nga moko. Moi 2-3 personnes na zana bango. Ko gagner mutu moko za blague te. Ya kuta déjà bato belé. Na likie musika. Ko gagner ba âme na likie. Ya kuta ba amo ba koko ba kata ba maboko. Ko ba yemisa bango Yesu ekeko. Nga dans Jésus qui est véritable au esprit. Jean 4. Asa spirituel a différent ba sataniste au bazawana. Moto nzambe kita na boka bino su moto na nzambe. Moto na nzambe. Nzamba ko frapper bino na mboko. Port d'armes. Port d'armes prophétiquement parlant, ma Kapash. Port d'armes congolais dans nos préparé na monter. De 1. Muto a si conseil wana ya port d'armes. So eza ignorance à long. Mais ce qui est ça, à ça on a conscience na e, à ça on faut interpeller la justice. Pourquoi? Parce que au moins congolais moralement on a préparé na biloko wana te. Congolais moté mesuka na pas pamba. Ah bon moi c'est pas zo ya bomi bali ba bomi bana. Yango wana congolais moté mesuka na pamba. So le ko pas congolais moté mesuka pamba. Kota réseaux sociaux mona. Tana ba clash. Mundu ikutu non te metana ba niveau ba clash wana. Oui ça la mara. Comment peut kota bata wera bata dana ya ba récupérer pe tomsu ba gola ba récupérer pe muta ya warrior ba beti épée. Ba warrior ba récupérer mo gola ba beti épée. Bon le port d'armes et au salama et aux andengeni. Tous a préparé na ngote. Pena ba mboka o non ba na port d'armes wana. Donc les États-Unis. Fusiller ça ma papa mba. Ba on ba tout monde te nani mutu mo auto côté la Trump na munduki. John ba to maîtriser. Ba ngo ko baza technologie za ko vanda. Baza évoluer na makambo nyonso. Mais bon maîtriser. Mais ba ko maîtriser nani port d'armes te. Nde Congo o to na sima makasi ko maîtriser ngo. Prophétiquement parlant, port d'armes wana. Bon retenir monsieur mutalo beza prophète. Pour manga makamona loba na mboko esalamaka. Ba mwa loba na mboko esalamaka. Na loba ke Kabila akima mboko na 2024 akima mboka. Na sakoli makambe belé na kati ya mboka oyo esalami. Na lobi yango lelo. Port d'armes oyo lobby et comme mutambo pour na chef de l'état. Et créer coup d'état dans mboka oyo. Bon retenir le port d'armes. Doit mekate. Batika yango bakate loko port d'armes. Pe en dehors na yango ya coup d'état. Na zomo na port d'armes oyo. Congo lobe comme Haïti. Au moins na ba complication. Il y a gouvernement na biso ba lenteur. Makamunde zo kendete. Est-ce que be ko pepe congolais monter mais zo suka mingi mikolo. D'abord comme Mali souffrance. Bato ba oli bien té. On bébé oui non on dit que ba français ça. Braquage, auto ba sou garçon on a yolo donc na kinga pe suka vient nga jeune pasteur jeune. Bato botola oui. Et c'est babi c'est samedi. Oh. Bato botola ba simbiété. Ba bomiété parce que ça souple vers 16h. OK, après ça qui est commune à Kimbateke 4e avenue na commune à la police. Ba beti lo quelque part. Ba policier ka ça ba place pour ba policier ba. Donc et là moins il y a quelques minutes seulement. Balongwe. Parce que vous avez souple article là bon. Eh, voilà combien bon.
Non, il paraît que Nazo Kaka Babé, Babylon, 5 000, Babylon, Bongo. Et ça déjà, pas si c'est belé déjà. Parce que les jeunes, le Batiki, dans mon accueil lobby, n'a pas ses motés. On a regardé les solos. On a essayé de courage. L'essentiel, il y a Batiki. Batiki, Babomiété. Alors, n'a pas sur tout ça. Nazo Boya avancé, à mon Konzamboka. Banzilezo Salama, pays présent en état de guerre. Milliards de gens qui sont dans l'Est, tous ont demandé quand même Moussalez Salama. Mais tout côté insécurité, tout demandons quand même moins sécurité mais côté on a ezali ozomona. Alors na ba souffrance à modèle congolais ça na mundu ki nanda ba bomana ba policier muta ko maîtriser ba ngo zate ozomona que Haïti comme lobby le rôle prophète na monde déjà Haïti et comme lobby. Alors congolais a ont préparé na port d'armes pour renforcer sécurité. Il y a un général quand il magenda boti ngana lo benen loko bazon tsaye te mutwana sori ya kolimbisa soka sala mabe to za nani to limbisa e bato ebele ba travailler na régime to limbisa pe bango ebele ko ebele ba travailler na régime ba comment est-ce qu'on a net la kuzu ebele ba misa su mutu ebele ba finga bazali ba boma ba opposant ba loba n'importe quoi loba ba ebele en temps ba kombola bango te on trouve bien na fatino mutu wa kanya maza mutu mo kopesika moral na ngana ndeko ngaza ngombe na pena numéro na été mais makambo to loba na sa prophète kanya maza mutu ko ko laver mémoire amutu ko tshebe mahombo ngote asa militaire ko laver mémoire ko pesa moral ko zongisa na kati ya litso bakanya mana expérience bazana bango parce que ngapena na ndenge mabete congolais o contredire ngeta na éviter bon boza no libre contredire nga oui bisanga général moi quoi les kana ville Kinshasa on a plus que Kanyama la taille pour bana Kabila tilelo na mona été la taille na ya maîtriser la situation aux hommes na oh tu vas encore ta on na mona bon kaka na mona ngo clarté na mona bon clarté na mona ngo clarté donc bakanya so bakoti makambo yokema na paix port d'armes na mona ki forme ya réseau ya ba Rwandais bato ba est wana na moni ba financier ba opérateur économique musu na kati mboka na biso ba sala ba chat d'armes wana mais na moto ba sala ba chat d'armes wana toujours pour na oluka moya ko déstabiliser mboka ba kaboli be na mbongo na moni be na mbongo ebele alors ba opesa ba confiance bato ba distribuer ba armes ba opesa ba confiance viki ba sala ba mbongo ebele ba so confier ba na moni ba musu ba na ba 3 armes ba musu ba 4 armes lobby nango ils ont un danger moko ya mabe pour renforcer sécurité pour former les policiers pour passer par un mbongo pour passer par un matériel parce que les policiers ne sont pas bien en matérialité ngana mona ba na matérialité ba hôtel mais ba criminel ndeni ba criminel ba zo tom so ba na minduki munitions complet mais pour zo tom so ba na kata commune tout monde a ngona ba commune na munene mais ba na deux armes et ba commune so mona ba commune 3 armes commune munene moko moko nza bima nango eza wapi ti baluka rezate ozomona babilo kola pe ka arme ngobe mo bezo bloquer pe bon mais kapé tout le monde na ba réseaux sociaux mais kapé arme bloquée babilo ko wana eza bilo mo eza malamu te il faut que doter bango na ba arme mo sophistiqué ko pesa bango mo ko financer bango afin que le ba maîtriser situation mais port d'armes eza solution te na sengi yango mo konza mboka yo kamarambo eza solution te parce que tout le monde a aux États-Unis port d'armes fusil de ça presque chaque jour ouais ozomona motema congolais souvent na papa mba to kuma ko bomana et créer sur insécurité na katambo alors babilo ko na d'ailleurs ko boy bango ke eza na ba policier musu ba beta ngana mona ba policier belé ba beta amassé papa mona ba nzela moi garçon jeune on a ku fina IPC balle perdue ba contrôler bango te ndebo contrôler nini tombo kabola 1000 armes ndebo contrôler 1000 armes ndebo contrôler ba senga so ba otekati ya oteka na $100 ozomona biloko wana eza déjà mabe makasi ngai na yebi je me souviens encore nata Kabila le père akotaka tovanda mokosu boye bana quartier tovandi soldat moko vie moko ya quartier abetaka masasi moko balle kaka moko to ezaka na espace ya ba minute tomoni quartier comme bouclé ba militaire baye ba nani abeti lisasi wana na canapé c'est bon c'est Mobutu ezaki bongo mais lelo
Le fungule beta, tchatche beta. Massa c'est bêta, est-ce qu'il va contrôler Massa Soa? Qui n'a pas la bêta, ma jeune garçon va bêta. Maman Kapash, tous les hommes sont moi pour l'église. Ok, bandé bêta, on a payé. Tu vois, on a peine ndaku. Oui. On a peine ndaku, n'est pas tout là, même presque quelque chose. Il y a exemple. Vraiment. Au moins, on a peine à parler, peine à boy. Au moins, les bandits, peine à. On a été tombé. C'est d'abord mon tobé. Oh copine ni ndanga yeto ni oh te bala momba bimaki ba kuluna tango be kuluna te ba ika intervention ba beti kaka babandi ko beta yango so masaso ba beta wana est-ce balandela ngo ne o ba opesa 1000 so ba distribuer ton sous 50 000 armes na Congo mais bozo mo te ko créer rebellion na Kinshasa balkanisation bozo luka wana e ko yana ba armes o ba ko distribuer na za prophète. Il y a beaucoup de requins renoncés. Babi requin qui peut battre. Et pardon, baleine. Bon, baleine, on a prophétiquement parlant. Et ça, message, mon bimba. Il faut. Au moins, les prophètes d'Amouto à travers la signe. Je crois que les prophètes Agaius, si je ne me trompe pas, à Sakola, Nicolas Sentir à Paul. À Juga Sentir, Abi Mokolo Sentir, Barboumai. Barkangay Barboumai. C'est-à-dire, à Juga Sentir, et à Paul était. À Sako Likola ceinture. C'est-à-dire un prophète à travers la bassine. On a un message déjà. Na vandika bona moni ndege mo leki likolo. Ba lo belanga eloko lingo la saboyi boyi. Mais yo so va nango occuper mais au mona to sur le expliquer au mona ngalo quoi moi. Mais comme ne bandeke. C'est ça un prophète. Un prophète à travers un événement na bassine. Ça dit baleine wana ils ont annoncé parce que baleine a sa reine, a sa roi ya moki donc a sa reine ya mère. Na habité so na mammifère moko za munene koleka, personne a pouvoir koleka baleine, je ne sais pas. Donc ils ont annoncé déjà fin ya Kagame. Hey! Maman Kapash, au moment de prophétie, professeur a donné sa message. Ils ont le roi Liboma, mais ça va réalité. Dans le signe prophétique, nous avons livré Kagame. Au moment où Kagame est puissant, il se sent puissant. Parce que moi, je suis dans l'océan. À mon avis, je vais faire face à été. Ils ont le roi Kagame. Kagame est né à Zana. À ce moment-là, d'ailleurs, les nations a expliqué un peu maï. Selon le livre de l'Apocalypse. Nation, nation. La Bible les a rappelé Bibali. Bibali les a rappelé nation. C'est-à-dire, à ce moment-là, Moutoumoro, à ce moment-là, puissant, nous avons battu à Zati. Si nous avons battu, dans le but que Balani Wana Kagame. Mais quand on fait Balani Wana, je crois que ça allait tourner, il y a les réseaux sociaux Mobimba. Quand on fait un étonnement. Tout le monde a étonné, il y a au moins Balani Wana. Ils appellent le roi Liwa Kagame. Et vous avez étonnement pour notre délai. Bah tu veux au camp on peut circuler, bah imagine que circuler dans mon kilo Mobimba. Peut pas tout au camp on peut pas dire Nzamba azana bombe. Donc Nzamba zolinga a frappé Kagame. Mais nous surtout wana ils ont toujours les orientations. Okay. Il faut un tableau prophétique zala. Tout orienté en fait que mambo salam. Au moins le rôle nanga, pas tout le nanga kufa. Nanga ko effacer nanga. Ko kata makulu nanga. Ils ont la katanga. Baby est-ce que baby nanga zana katanga? Mais physiquement nanga zana est non. Mais nabi yala la peine est. Nanga la Rwanda. Aya kande goma koya. Esenga na koma goma na komate. Mais molimo na ngeza kuna. E mona nanga ya kande koya. Nanga la na goma te. Aya kande ye azonga na Rwanda parce que siège ni za kuna. Kozwa nanga facile. Ils ont joué na katanga parce que nanga za na katanga. Nanga za na katanga. En réalité dans l'homme c'est l'esprit. Son esprit est na katanga. Prophète Moussa Rova na premier président lobi. Bon, le roi de la Katanga, président, peut s'en bon amoro. N'a qu'un de vous. Ozoïte. Ozoïndeni. Parce que Mouta peut s'en macambouiller. N'amon a ébini na osala pour na rester. Moutoura n'angawana. Mais oui, yo qui ne ozoïne n'engeni. N'amon n'a fait découvrir que son esprit est là-bas. Son esprit est là-bas. Celui qui a bloqué l'esprit n'a ekuna.
Mais attends la fièvre, à quoi qu'on épée. Ah mon Dieu. Attends la fièvre, à quoi qu'on épée. N'est pas là, n'est pas pour n'y aller pas qui n'est pas là. La spiritualité, quand il n'y a pas de spiritualité. Mais que si, n'a pas sûr que spiritualité, on a quel beau soit spiritualité, on a Jésus-Christ de Nazareth. Oui, il y a des créateurs, on a la spiritualité Jésus. Au monde, maman Kapash, et là, au monde, c'est très important de comprendre que au monde, la constitution a changé. Et ça, il faut tout revoir. Congo, non, n'est pas Zaboya. Parce que le Congo, a carrément à payer les prix. Oui. Après, il y a des litiges. Oui, makambo oyo ba koko na biso basala ba parti ba koko na biso basala ingratitude oyo Mobutu a l'accès vers le Lumumba parce que le Lumumba ça qui vrai pas Mobutu ça vrai pas Mobutu mais ingratitude wana ça tient à niveau il y a perte de l'indépendance il y a autant que ça makila na en dehors de ça Mobutu ça c'est ba cérémonie belé pour Namboko. Mobutu nous a vendu la diable pour se maintenir 32 ans au pouvoir. Ils ont un pacte belé salama pour Namboka. Congo ils ont un katia karma. Ils ont un makambo belé photo revoir yango. Est-ce que vous voyez que même le drapeau ya Mboka prophétiquement parlant, il faut la changer. Parce que le Congo a la terre sainte. Le Congo bateau ba diriger Congo tellement ba diriger on dit de manière physique. Moi Congo a évolué ça. Congo a sous la posa ba magité. Congo a sous la posa il y a mutoza gérant la bouddhiste té. Aza la formation té. Congo a besoin mutoza soit chrétien, il faut la vrai chrétien. Sans mélange, aza la dirigé par l'ombre du Saint-Esprit. Ndé a réussir ba esprit surtout oyo parce que actuellement Congo azana ba vent et belé à la spiritualité. Oyo bétail. Mais Moutoua qui a pesé la force, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus de Bethléem. On a précisé, parce qu'il y a plusieurs Jésus. Jésus de Bethléem. Oh, naissance des années annoncée par l'ange Gabriel. Oh, papa Moboko Laé, Joseph, maman Naé, Marie. Et ça m'a dit belé. Et Seigneur Namboka Nabiso l'a changé pour attirer la gloire de Dieu Namboka Nabiso. Au moins le rôle de drapeau Mboko, n'est pas constitué l'a changé. Mokonzamboka landanga malamu. Na molimo nanga nazomona drapeau ya terre sainte. Drapeau terre sainte ndengeni. Nazomona image ya drapeau mais na bombi couleur nango. Ba prophète ya ba makioniste ya ba rétro commission ba ke ndoko expliquer ce que ba ozwango pour ozwango mais boye ba te pour couleur nango so respecter ngote et là au mo pe ko passer zate. Image nazomona drapeau mais na motema ya drapeau nazomona colombe. Drapeau ya mboka na biso. Au Congo, ils ont mérité. Il faut ça. Pour na makambo belé bouger d'une manière spirituelle. Parce que c'est le spirituel qui influencera le physique. Nous avons une colombe, image à colombe. Nous avons une feuille d'olive. Or, colombe, une feuille d'olive, ils ont un message mobimba. Ils ont fait un délige. Parce que nous étions en colombe, ils ont tikaye. Colombe, ils ont une feuille de figue. Ils ont la sanine. Quand on a accueilli, délige, ils ont sauté. Ça a un message. Ils ont expliqué faire des riches. Parce que Congo a un jugement. Congo a passé un jugement. Malheur ya Congo je crois qu'il y a des critiques qui disent arrive-t-il malheur dans une ville? C'est que l'Éternel soit à l'auteur. C'est-à-dire malheur est comme jamais dans la ville. C'est que nous terre. C'est-à-dire ils ont un makambo belé oyo biso ba congolais ba koko na biso ba désobéira. En ordre. Voilà pourquoi image et drapeau na 4-4 na yango il faut battre colombe. Et colombe on a fois na bec na ye. J'aime ça faut il faut battre image et feuille de figue. Pe pendant na zoloba na zomona na partie droite nango na moni batche étoile. Mais ba komelinga étoile wana ba bisanga bi étoile wana eza étoile conducteur. Étoile o emema ba mage vers les lieux d'adoration. Et vous en avez toi les bélités, vous en avez toi les encore. Et toi le mémara ba mage pour pas y avoir un lieu d'adoration parce que Jésus a un véritable lieu d'adoration. Et na scène nango na moni ba commis Jésus Christ est le roi du Congo. Mais l'écriture nango na moni ba commis le rôle la signature. Mais ba commis en anglais. D'une manière spirituelle, ils ont un impact sur ma casse. Si le plan diplomatique
na accord oyo baméricain tosali kaka ndenge bakomi yango en anglais namoni éplaire baméricain makasi mpe namoni éplaire les anglophones makasi kaka ndenge bakomi Jésus-Christ le roi du Congo mais bakomi yango en anglais sur le plan diplomatique namoni yango et créer un mouvement moroboui mais sur le plan spirituel ezaki na impact ya makasi drapeau mboka na biso et ya mibale ezala makambo ebele kobenga gloire parce que Congo est la terre sainte. Congo aza lokola ba pays nyonso te. Congo bato bazo comprendre Congo te. Mama Kapashi. Bato bazo comprendre Congo aza lokola Brazza te. Congo aza lokola Angola te. Congo aza lokola Amérique te. Congo aza ndenge monaka Israël wana ndenge Congo azali. Congo aza pays oyo esengeli le trône de la grâce, le trône de Jésus. Et il y en a katamboka na biso. Et l'homme mosusu boko changer. Hymne national, je crois que na lobaka yango mais na pesera ba détail na ngote. Na ripe pasteur Jean Ndombas o azaka so ya centre sans pressé, na mona bi likambu ya Jean Bosco Kindomba. Alors bi hymne national peut changer. Mais a pesera ba détail na ngote parce que na zone de ma prophète pasteur Jacques Kindomba a répété le prophète dit na lobango kala kutu. OK. Na bi a répété le prophète dit mais ba détail on peut se seconde pasteur Kindomba za na ngote. Au monde na hymne national ya tout oyo. Bolandanga malamu peuple congolais ba konzamboka ba yokanga malamu. Le nom de Jésus, il faut la citer plusieurs fois. Dans l'hymne national. L'hymne national, l'hymne national, l'hymne national, sous forme d'adoration. C'est l'hymne national. Le nom de Jésus, il faut la citer plusieurs fois dans l'hymne national. Et dans l'hymne national, il faut implorer la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu. Dans l'hymne national. Pourquoi molimo nzambo zo bisanga bongo nzambo zo bisanga na kati ya mboka oyo botomboli nano humain bo pese jour oyo tous les confessions religieuses je crois que ngaza ki mbangi c'était mais sur feria ki mbango ezali est-ce que bien même ngapela vana nanda oui tout le monde a doit respecter feria ki mbango za humain aza lokola ngaza nzambi te ba pese mo kola feria mais nzambo zo bisanga bongo place nanga na mboka nezate soki moto aza moto nga na sali mais bo vénérer bo pesier honneur bo zwinga bo tinga place ya Jésus na mboka na biso Jésus il faut la traiter au-dessus ya kimbango na mboka na biso na sommet à l'état il faut Jésus à la placer numéro 1 na hymne national il faut ba et la forme à adoration il faut toutes les confessions religieuses aux la bouddhiste parce que Congo est laïque aux la nani soki muta franc-maçon na hymne national oyembaka hymne wana atoboyaka Yesu pour citer le nom de Jésus. Ça dit c'est alors maintenant la gloire de Dieu na kata hymne wana national wana parce que tout le monde a là et vous a formé à vénérer puis à rendre les hommages vers le Seigneur Jésus. C'est alors la gloire de Dieu et qu'on a kata mboka na biso. Ça dit raison na makambo belé oh parfois essayer na surtout décortiquer yango. Voilà, au moment babilo to zana nango babilo to zana nango wana. Ça dit na hymne national wana et vous avez hymne national normalité et le monde va comprendre que nation est une nation à Jésus et ça n'a plus que bien ça par rapport à nous na mboka na biso bo honorer kimbango plus que Jésus o kimbango za humain moto faut à la place na sommet de l'état Jésus faut to yembe na nzembo na hymne national Jésus Christ de Nazareth il faut to yemba ye ndeko sala que la gloire de Dieu quitte makambo na solo ba pona mutu musoko lo bakay mais Jésus selon bango bata l'église des noirs c'est un blanc Jésus n'est pas un blanc Jésus a mondelité batu faut baye bango que même ba européen ba importa Yesu les américains ba importa Jésus Jésus est européen il faut baye bango Jésus azali pas américain même les américains ba importer Jésus Jésus a importé na Israël bata la carte nango Israël en Europe Israël en Asie non Israël en Asie même les européens bato bakosa na biso Jésus a zanza mindele wapi bango baloba eloko Jésus a mindele te race na ye oyaki nango Jésus a mindele te et aujourd'hui tant ba koute na femme samaritain a une femme c'est clair Abileur vient et était déjà venu où les vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Aujourd'hui Jésus est spirituel, il faut Congo et invoquer la gloire de Jésus et qui tanakati yamboka na biso. En dehors de ça, ezana makambo bilene wana kutana mokonza mboko. Moni lo na loba, ezana ka théorie.
Mais ce côté na yemoko. Na mokonzi mboka ce côté okena on système sur le plan tokena on na pratique mona. Tala makambo za tala makambo za tala makambo et ko booster makambo ebele. Faire guerre ya est des années. Na opesa po attention bozui so nga na za na ngati. Pour beta no rapoto. Pour makambo za na nzoto. Ezane na nzoto, kolonde za na nga na nzoto awo. Pour so ezaki ya batu nyonso, mais makambo na zoloba. Batu wana pe fa iba lobango. Mais le roi lobby on te sait que nzamba peseki bango ngote ko délivrer mboka ils a appris na batu nyonso te. Au moni état de siège wana fo longwa. Bato ba kozongisa kimia na partie est. Ils a ba ofele na ba vive. Ba gouverneur wana il faut ba tia ba vevo amona nde ba osasa mobile na ye. Il faut ba tia ba ofele o amona nde maman na papa na bazo bomaye. Mais quand même azana moi notion abi quand même ko koma OK. Mais ça peut bango nyo sauter. Et c'est nga solo moto prophète biazali po ndena lo baboy. Ba tu ba ko zo ngo pe ba ko zo bana kasna bango ba ya ba ofele ba ke ba créer bango. Et ko ça ba ofele ba créer bango te. Ofele o ya mona a viva bena calvaire. A viva bena ndenge ba bomaka batu na est. Pe ofele o ko za na spiritualité en Nzambe na kat na ye. Et ça pena toke pena ba camp de réfugiés wana. Na bi ka ndele za na prise ba stratégie te. Pam bena bo pan administration oyo gouvernorat oyo. Il faut ça. Et aux arabes bato ba toucher bato ba na nde bato na ba travailler l'esprit à vengeance. Namboka pour qui maison la patronne. Ba travailler l'esprit terre non mbongo te. Ils point. Alors ba vous allez accompagner maintenant gouvernement central à côté de tombe sur 3 personnes pour ba superviser Moussala au parce que normalement faut pas la contrôler. Na Moussala ba sala. C'est alors bato wana nde ba kozong sa kimena ngambo wana. Ba généraux belé na histoire na faut ba longwa. Na bi ba conseiller na ba bato ba lesa ba mbongo ba ko yako hote ko croire na été mambo na loba yango ndi nzambe yango wana azong sa na ngambo wana kuna. C'est alors ezana makambo pe esenga pe présence ya prophète Dieu le kapé ça moi tout. La partie ba est wana. Na ko sa pe tout ezana ko pompe. Ça bien problème nga ka nord. Ngana ko sa na ngai même koto ba soda ba zawana. Parfois comme sur la comme koto front ezate mais ba koto oyo moi qui mezali na sana makambo na ko lega ngana ko sa passage. Na ebelo ni na ko sala ka passage na ngabo. Na zongi na ataka mukolo moko la leki na ngana zongi. Ezana makambo eko passer. Na sima nango. Alors pe elo msufo e bango tozolonga te pourquoi? Notre pays mboko ekendra bitumba eza divisé et longa raté. Est-ce que bato que des ordres de moko zo rené makasi na front na biso ya mboka? Des ordres moko okoko imaginer te. Wazalendo wana un phare de signe. Des ordres moko zakuna na zolo bango na za prophète ya makasi. To longa bitumba na ndengeni. Et c'est nga faut rétablir ordre. Or, ordre wana ko za rétablir d'une manière physique. Parce que les soldats, ils ont été dans la zambana, ils ont été PC. Ils ont été ordre pour ça. Ils ont été ordre. Ils ont été ordre. Ils ont façon, ils ont une stratégie spirituelle. Même au Konzamboka, ils forme. N'environ comme un roi présent. Mais le rôle de patriote, prophète de la nation, n'a pas eu qu'à soutenir mon compte parce que la gloire est revenue premièrement à Jésus, mon temps sa victoire wana et secondement la gloire c'est à Fachi Beto. On a disparaître, c'est on a disparaître. On a notre ça travail na ngai. Na ça na posa combo na ngai dans la cité de. Vous comprenez? Mon kilego yembe la Fachi. Mon kilego honoré Fachi, mon kilego vénéré Fachi. Voilà yoka dans l'ombre. Là ça na ombre, on ça na musana ngai. Victoire ezakuna ça dit c'est ça nazak mututeke na comme député pour azani pouvoir on ça ngoli ko ça député nazak mama capable na vérité na vivre na sengo makas ko vivre na zabu ko lega ko la ministre pe na via jamais na kombo nzambe ko la ministre na ki na ngwapi nazana sengo ko vivre prophète tala makamba boye est-ce que le ministre ni amoni amo vous comprenez donc mutoki na conseil nzambe Dieu le tout puissant côté naï. So il ça na envier poste ministériel pourquoi? Okay. Mais na cause na conseiller. Ah c'est bien. Il y a ministre, na cause na conseiller spirituel. Oh na consultant, ba ya ko consulter,
nzamba lobi ni penser ni nzamba za nango pour na mboka na biso parce que moi mambo na loba eza 1% 99% na lobi ya monté olobelaka kolo likambo ko mukolo nzamba kofungola porte kuta na mokonza mboka neto kotanda papa talabo fatia aza na cœur ya malamu motema ya mwana nzambe mais entourage mais aza entouré na bato mabe bato balingi mboka o ata moketi omonaki batémoignage ya pasteur na biso walesa poto ke na biso ke molo mpona osukisa et puis pardon ya Caleb compte tenu ya témoignage bokalikila batémoignage te na baéglise est-ce que témoignage nyonso ezala kaka koloba na micro bon omonisa bandimi kaka ya kotémoigner c'est ça aussi la sagesse omoni parmi ba don spirituel nzambe don de la sagesse pesa la sagesse faut ezala pe don omoni il faut relaxer un peu moto lolenge ya kotémoigner mama Kapache ebi ngai na église nanga so otolongo excuse otolongo la zemi oyo confesser pas na osa témoignage na ah wana ndika osa témoignage na so uti ko bimana mobile abato osa témoignage na même chose ma de sida témoigner pas na ngate ils ma de sida na mission na mission bato dans le bango au moins osa guéri par exemple osa guéri to ça dit to checking et salami bisika surtout comprendre que oui effectivement biki pour nous motiver tout ça ça dit to wana ndeko sa témoignage au moins ba témoignage musu ezana ba cop cop ekota partout musu mon épée cop ça mami ba to ba bilonga sérieux bon au moins ba bilonga ba témoignage ba Caleb wana nandi mananga ngote na libre dans la République démocratique du Congo ngapi ba boya ngati cop bon be ko sima musu na lo ba to ba ndi mango oh ngapi ba boya ngati na boy na ngango te moi j'ai calé bon ça le kuta na bona ngango na bona ngango pe likambo ya $1 million moi mutu moko boye était longaza $1 million te et le batin ah ya Denis Azo amundande la pesi de ses raisons Denis a raison malgré pas mutu mabe azape mutu makama mukili mais Denis a raison au moins ce qui ngando zo bake nani ngubu na mazo bela ko boya te pour pas faire risque oh balena zo akoboya te koboya te po bafana risque moko omoni ya Denis ndenga zawana aloba mamba solo elongo les $1 million te ils ont une motivation ba motiver bato po ba ministre boya bo funga mate président de la république yaka bo funga mate ta ko to ba $1 million pesama bino pe bo tia bino ils ont motivation babilo wanto bien alors babilo ka ba wale sawana ngala ko kota babilo ko wana te naza libre ko boya témoignage na boya ngango il y a $1 million wana na mona $1 million na Saint-Thomas na mona $1 million na mona bana $1 million na compte na ye il faut boyer la ngama mno so foto ko landela ngo po ngai na ndima ngadi na ndima ngo il faut pena na ye bana banki nini mbongo ane vandaka o ya kubimisa yango il faut la ngaba preuve pour ndima ke $1 million na ko pesa ngo pour muta pesa déjà $1 million autre na bana na $1000 ah muta $1 million bana so $1000 ndini. Merci en tout cas. Pour $1 million, il faut que maman, papa na 100 000. Les gens de l'église, ils $1 million, ils allaient le ban en hôtel. Les alicos. Eh, na Congo, on a $2 millions les alliés. Les alliés. Ils allaient le ban en hôtel. Dans l'église, il y a $1 million dans le ban en activité. L'église, c'est comme des gens qui font $1 million. Biso singa ba 100, ba 200 pour to comme non on a té. Mo le comme $1 million le baté, mais ba côté on a tout. Eh, maman Kapache. OK. Tu vois, $1 million là. Ils ont un peu de bâti donc on peut la biche zalini pour tout ce quand même les exhortation OK et plutôt kabwa voilà bon exhortation dans la mingi zali peuple de Dieu Jésus a lobby venez à moi vous tous ces chargés fatigués je vous donnerai du repos amen repos à sur les Yesu amen mikumba nos anines ils en ont mususu à tarder ko pousse à la page Jésus à considérer ba tout aventurier ba pasteur aventurier. Tout le monde a aventuré. Maintenant, je dis que le bien et le mal sont créés en Jésus. Si ils ont un faux pasteur, un faux prophète, il y a un vrai pasteur. Opposant la capacité, il y a une charge, pas de problème, pas à l'endroit par la puissance de Jésus-Christ pour mener solution à problème. Dans le Seigneur, il y a confiance dans la salle en Zambie. Nous avons dit que c'est bébé. Jésus parle qu'il y aura des faux prophètes dans le temps de la fin. Mais, basali non so nzambete nde baza fou. Il y a malamu pe bazali. Et on a dit que mikumba na bino boya na pas Jésus. Mais je crois que Jésus a mon raté à travers toujours avec ses serviteurs
Dès qu'on est 20, verset 20, il est écrit qu'on fait voir l'Éternel, vous serez affermis. À ses serviteurs, les prophètes, vous resterez. Réussite n'a toujours pas passé en Zambie. Maintenant, avant qu'on fait problème, on ne peut pas mousser en Zambie. Et là, on a aussi Zambie la rapena. Zambie la Ksanga, Zamba Lobaga. Au Lobagi n'a bisoto c'est qu'on fait la basse en Zambie. Mais mousser les lignes en Zambie, n'a pas se confié pas naï. Même si on a zoloba, faut que terre retourne état d'âme. Est-ce que réellement, Seigneur, Azapena mousser en Zambie solo? Il faut les lobas en Zambie avoir un sentiment. Pourquoi qu'on y ait état d'âme? Est-ce que les prophètes on a oublié par Nzambia solo? C'est alors maintenant le Seigneur a révélé que Kende wana Nanzela Moussal n'angande aux solutions. Lelo pose la solution ils appellent Nanzela Bassal Nzam parce que bangonde bazo incarner le Seigneur, bangonde bazo porteur et arche. Nzamba a plusieurs solutions mais Nanzela na bango. Et on a dit aux la charge na yo, sida na yo, aux la maladie na yo, aux la problème de l'équilibre de ni. Yesu a des solutions. Ko Kende ndaku ya nganga te. Quand on ne peut pas m'envoulouzi te, m'envoulouzi qui manque te, après la solution te. La personne où elle est capable de faire la solution, ils qui manque te, ils ont Mahomet, ils ont Nanité, c'est Jésus-Christ de Nazareth, ils ont Bouddha pété. Boti kabakisi, maman kapache. Et là on a Congo, ils ont interdit. Congo ils ont atteint Oyo. Même la police a aussi masochisté. Il ne faut pas se contenter par Seigneur. Ba Jenaka, Baba Ranzambe. Congolais, ba politicien congolais, esprit n'a pas toujours esprit à Mobutu. So na comme na poste moi député, na kena primakoya. Na comme na kena Rose Croix. Rose Croix peut sa solution. Mouto a sa solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth de Bethléem. Bouna me combat na pas naï. Bouna ba problème na bino. Makambo jo bloqué mboka na biso. Et c'est que le Congo interdit à Makassi même la sommet à l'État. Balika bakisi. Ba ok na ba sambela na bango, mais ba sana bakisi na bango. Ba servir à 2 mètres à la fois té. Surtout servir les Seigneurs, surtout servir maman. Yango zo mona, le roi maman a dominé. Le roi l'occultisme est dominé. Moi la gloire de Dieu et ya ko vendre na kati mboka na biso ezate. Yango zo mona, tozo lika na jugement. Congo zo passer na jugement parce que interdit zali, interdit ne bandi depuis ba koko na biso. Kino lelo. Nzamba sala peuple congolais grâce naïe à ça la politicien ngolo bazonga na chemin de la vérité bazonga pas Yesu parce que Yesu n'est solution patika bakisi babiloko bazana ngwana yango ndé comme ça marche kilo au moins que mboka moka muké hein mais ba olonga biso wana za muké azalo ko la peuple c'est qui ils pas haïtien non c'est qui peuple ba bundanga na Josué si je me na acte na Josué 6 Josué 7 comme ça. Hein? Ok. Donc, le peuple moi a moqué, mais à longa Israël parce que Israël a interdit dans quatre naïs. Nous avons bien la son abisso. Amen. Tout bon la mitema parce que beaucoup de gens Jésus vient bientôt maman capache. Hier soir il y a kalaté. Bah faut pas bien le monde je t'en assure que c'est ça. Jésus revient bientôt. Alors tout bon la mitema. Tout benga gloire en Nzambe na kati mboka na biso. Nzambe alola apambola bande kono surtout. Oyo bazo ko landa biso. Appel des fonds pour l'église hein. Normalement l'église en a chantier. Ouais. L'église na biso vraiment ils en a chantier, je crois que maman capache to et malam il faut y a peine sur place. Ouais. Au moins on a chanté pas on a prophète des ans na TV, le prophète des ans dans l'église. OK. Aza organisé lorsque Ouya pour comprendre que tout ça dans l'église, naza ngamo visionnaire nango. Papa Koufadzara pasteur té. OK. Article dans l'église té donc na bandango maman capache na plus témoignage moko nga cher na nga liboso na té na on na carton. OK. Mon gars carton na té na cher. Mais le cher na té na bon je ne sais pas sur Ekiti mais na souvent on a $400. OK. Mais la bande on a carton, ça fait déjà 4 ans. Donc Nzambaza na mokili, je crois que tous on a chantier, il y a le besoin trop de maman capache yango nazoluka nazolukolo moi et le moka bien boso nanga tindi kasi nanga tindi nanga tindi dimnae bon le roi yena nté na kwa no c'était maman capache ezala makamusi za kanini et ya non ndo yeba auto sana et maman capache pe oyebe le moko vrai homme de Dieu aboya azala waya chichi nande et bien ya chichi na no sala anosan ya chicha ko zo mbongo ya o ya kabila ju mbona mais atrika na logique na
atira na logique na ye ye dit oh et puis nzana nanga mbongo wana nanga mbongo za mbongo papa bango diamant on a oro nanga pied wana eza mbongo république il faut oh azon sele biso mbongo na biso oh azon sele congolais mbongo na mbongo na sana ngoni oh na ko lia ngombe na ko biso ko za muyibi mo lia ngono na lia ngono na uzapena lo waya chichi na zamu tayi depese na lia ngono mais na zo ko zo muyibi zo bo mabatu tika ko bo mabatu tika muyibi na obo yango te fo mbongo esengela mina mambe bele tout est sanctifié par la parole et par la prière na ko lia ngombe na uzase ezapa maka pa chauffeur bele o moko bato nyonso nde bazaka séduit na mbongo te nga za vrai ngai naza bana na nga bayebi nga malamu mwana atambola bien te so apesi nga mbongo na ye nazwa mbongo na ye mais na suka na ngo bayebi ko na yebisa ba omoni logo nga na logo Yesu omoni femme pécheresse to ngai passer mais ko sala ngo sauter offrande des hommes non mais la semaine ba zo ne pêche point ma capache narandi Yesu te est-ce que la Bible est mais offrande ya moi ça ndumbati bokanga makana yango te prise wala to lie non to ndimimbe kawana mais to biso ndeke loko yo sala otika ngo eza mabete nanga ko tozola ndangai atotini be mbongo zaka rebelle ozaka rebelle kaka tinda na yo ko tinda muzaka rebelle ozaka rebelle mais mama capage omoni il faut ça na ba mais on a qu'elle est akufati akufa ko bon yo nena lo ba na bandele so akufa susu akufa suko akufa abo mabatu omoi ki na changer na ngate omoi ki na changer na ngate bongo nde ya kaka ite ye ya na mais akufa kaka akufa na bakisi su moto le corona yo kufa mais so tini mbongo na ko lia ngona ko bona etonga mais yo kufa po sisi ba congolais OK omoi ki na sana nga vrai vraiment na lela nga mbongo ko za mboka Congo mais yo kufa na kombo na Yesu OK na boka le moto fire 3 fois et tout. Merci en tout cas prophète Dieu to comme mission na suka ba remerciement na banani et puis to clôturer na saluer na remercier Nzambe ou à permettre non to kutana mikolo l'équipe nzebele mingi to sala pene émission o na bika émission o to ni sama pena ba ange Nzambe belé la gloire de Dieu ils arrivent vraiment au rendez-vous la PC merci pour la assistance na ye du début jusqu'à la fin de tout ça c'est cool puis ami balé na PC bande ko maman Mimi na France Mbote papa Simon na France Mbote na pesi maman Émilie na Belgique Mbote Belé maman Béa maman Loutou maman Rebecca na saluer papa na biso Kazad na Londres nzamba pambola mwana ngai Malunda Bishop Malunda et Ézéchias le prophète Ézéchias nzamba pambola bino na pamboli bana no so miracle de l'Éternel na bénir pe famille Mbembo o nazali famille Mbembo famille Eso Mbembo na bénir bino bisika bozali bato na tangi bakombo na bango te vraiment bo simba biso na motema makasi ba partenaire nyon surtout ils ba partenaire surtout autant bakombo na bango te na pesi bino ka mboto zali papa Itubulu bisiko zali ba mbote belé nzambe apambola bino na remercier pe maman capage pour na ba question mo kitoko profond vraiment nzamba mimo sur le kolo makasi nzamba pambola ba c'est là yo et surtout na bénir yo na longévité amen lole yoki leki makambo nyos la longévité lole yoki mikolo belé na sia moyo amen na yambia merci pour la pambola papa Axel nzamba pambola bino réalisateur na prochainement merci beaucoup na numéro ya sika pour partager mes missions même so bo aimer tozotonga etonga en tout cas mosala na nzamba za na numéro na yeso bengi pasala ndenge nini pesa na mabele ya malamu ekozongela yo opesi ete mais osali sacrifice na yo pour na église ekopesa mela yo au-delà olingo belo rappeler nzambe problème ena liboto rappeler nzambe et là au moins kangami rappeler nzambe nzambe ozala kaka censé ya kopesa ko moi lui mettez-moi en épreuve soko bomona o soko akokanga buku ya lola akokanga coffre fort te yakanga te surtout na ba chaka epenza en épreuve donc na semé nazozela et pas mutamokilité mais pas nzambe nzambe pambola biso
tokutani prochainement na numéro ya sika. Bye. Capage TV. Capage TV.